eza malamu te kocha bango nono oche mwasi na katikati ndeko mobali mopandi ndeko mwasi pona nini coutume wana nyonso tobuka yango na nzela ba prière. Je sais pas prière ba tuto ba ganga na ke lo sambo na ke ko sambela ezaka pona nini ezaka pona to lunga na ba coutume wana ba coutume oui c'est vrai ezala ngo biloko bokoko mais ezaka ka te to continuer ko kota na coutume ya ko linga malakata coutume non là c'est pas bien. Et puis moi de la femme moi si wana ba che libanda azaki moi si andeko na bango moi si l'équipe ya na bango ba mususu l'équipe ba mususu ya tant ba che na bana libanda c'est pour que ba kende wapi. Et puis mbongo ba pesi na gouvernement na ebité pas maman pas maman Denise la première dame ba na compte bloqué oh mona wapi monga matanga bo na compte bloqué wana ezaki moyibi mbongo wana soki bo sombele nga tabana ya dadi atandambo ya mabele te to kubandole la peine famille na ebatu ba okufa parce que mbongo wana eza ya mutoki ya dadi o ya sepele saki batu asekisaki batu ba yoki ma ba biba cotiser pona elela dadi kolela dadi déjà so bo sombeli bana le pango eza de kolela e ko pese merci na o ya sala sko to mbango ba che libanda ba che mwasi ba che bana libanda po bakende wapi biso soto okufa mutotikala libanga na mokilo azati dadi wana keto ebete ke dadi okende pululu ake trop jeune dadi pas que très jeune to moni pe lisusu chroniqueuse pardon concert na biso Camo Lopez yé pas kei donc vie autozo vivre eza nzambe parce que ce nzamba lobi a fini yo boy a ebeti directement kei longa na loba na famille ya dadi onyo sokolanda eza ba camarade moko ya dadi ya proche famille ya dadi botikelo bozo sala wana eza mabembonga moweyi biloko moweyi baliaka na bomote et en plus bozala tana bana mais beaucoup tcha bango libanda te po bakende wapi salela ngo ferme bosalela bataba ferme bozwa ba masangu wana bolia bosala nyonso mais jugement ya nzambe ezali parce que bana dadi ba olela tisiko bana wana bazwi innovation ya kokota studio bayembela papa na bango et puis bino toyeba kutu Gisèle ngo so olobi Gisèle leki na yesoki nanu toyeba ka ete toyebi nanu ngo te kaka lelo yano yo kufa est-ce que yo tourna ta na pièce moko lo bata ozale ki dadi tourna ta to monelo non dadi amona ki passe ya okende ba tournage msuna nzala ke ko tourner ba film msu ba futa bango après 2 semaines après 1 mois lelo yo akufi ba honorer yo bimi leki nanu c'est le ki soki ya dadi c'est pas une bonne chose oza mwasi okobala okozape na ndako no libala na bana na obo lelo so yo kufi ba che bano libando sepela baka ke no ba comédien ba kufa rapona ba famille na bango irenyaka tolo ba bongo parce que donc tolo ba ke dadi mort ya liwa dadi total on peut bien la famille na e po balingaki ba mona ke pululu ndenge azaki akei na liwa na yene balelaki bien et pas na gouvernement et pas maman Olive et pas maman Denise ou à sa première dame babi ah to l'exapé dadi pour te profiter pe nango mais c'est pas bien et sur la mama ba site ce total mama ba site c'est 001 donc tous en number 1 mokonza bas il y a 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague télé loi sur le biso marambia Victoria télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna ona ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo kotozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas o toyoka yoka baloba JB Kumaluta le pétrolier a elbiso Victoria TV donc aluta continua Victoria certa amen tous ensemble quoi total Victoria TV où il y a les boss les patrons JB Kumaluta il y a bino sida bilé la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana pour bolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas tous ensemble sida bilé la ndenga indusa Victoria est certa amen tchiki. Et voilà, bonjour de l'attention accordée, très chers téléspectateurs. Encore une fois, merci de vous joindre à nous sur Congo Victoria. Eh bien, je suis là, Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise, la femme du patron. Concernant aujourd'hui le mois de la femme, aujourd'hui nous sommes le 5, si je m'abuse. Donc, quand je suis venue m'entretenir avec une consoeur, elle s'appelle Angela. Tous mes campés consolés par rapport à mois de la femme Mango, moi c'est Azanani, comment est-ce que moi c'est face comporter na moi oyo et puis évidemment que tout le monde qui sur sa vie hein, parce que na-ba kita on reçoit moi si na moi de la femme na comme capé que tout naie soyez d'abord abété l'absolu d'abord mon histoire naie voilà merci beaucoup na ma caméra et merci
À mon boss JB Koumalouta, le vrai pétrolier de Dallas, le boss charismatique. À mon sponsor, il y a Paul Venture et ma fille là depuis Allemagne. Maintenant, je suis en Arabie Saoudite. Willy m'a fait depuis Dallas, le coffre-fort. Babi Ado Senga, maître Senga depuis la Suisse. Vous avez tellement ébélé. Chaque fois, vous avez commentaire, vous avez message, vous avez conseil. Vous avez la question, mais vous pouvez améliorer. Vous avez depuis Londres, maman Yvette Zombia, ma maman chérie, la dame de cœur. Dans cette question, la mamie date depuis l'envers, tellement belle. Je suis avec ma consoeur. Là, il faut tout le monde a Angela. Angela, la Barbie de la presse congolaise. Angela Bouni. Très bien, Kanangoula Nzambe. Déjà, j'ai dit un grand merci. Je vais enlever les lunettes Nanga. Un grand merci Nayo, au Benginga en tout cas, pour notre Lobela, Makambu Ango Kaka Journée de la Femme. Un grand merci Nanzambo à Pessinga Pema. Lelo to monani et puis merci na mokili mobimba, merci na maman nanga wa botanga et puis merci na ba o bazaki ba fan nanga o bazara toujours pe bazara toujours ba fan nanga ya poupée Barbie de la presse. Merci. Très bien habillé. Là tu as l'occasion de journée de la femme ou bien ça la rappelle mon message ni quoi ma puta. Tena la nanga ba libosote une photo ça qui émission pena Jérémy Lemba que je salue en passant na la tapé déjà ma puta donc ils ont ba libosote. S'il faut le lobe qui est Angela. Angela est née d'une famille de combien d'enfants? Est-ce que papa, la maman, bazan la bon moi, tout le monde. Oui, Angela, c'est la cadette de la famille. Angela, c'est une vraie mbouza. Mon père est de l'Équateur, le feu Bombatou. Et ma mère, elle est de Bandundu, Mumbala. Donc, une cadette de 16 enfants avec 15 frères. Donc, voilà. Et Nazar. Il y a des questions, non? Mariée, célibataire, combien d'enfants? Je ne suis pas mariée, j'ai pas d'enfants, je ne suis pas mariée et je suis célibataire. Parce que non, on a eu fiancé. Parce que ceux qui déjà na fiancé, je suis fiancée, mais je suis comme ça. Comme ça. Voilà. Donc, les lobes et tout ça, la mort de la femme. Les lobes, comme le mot de la femme, il faut s'habiller. Mais moi si par rapport à moi de la femme, moi si Azanani. Moi si Aza c'est une valeur déjà. Moi si Aza montu oyo a pesaka kilo. Déjà balobaka moi si lelo tomonaka moi si na mboka na biso yo toko sakana liso na moi si tenenge zaka liboso moi si akota na parlement moi si aza autoritaire moi si azo kamba mibali donc moi si aza lisusu loko moko aza lisusu ndenge zalaka na tango akalate moi si une femme c'est une valeur donc moi si il faut qu'on mi pesa kilo moi si mi pesa ka kilo ami pesa ka respect moi si aza na ba valeur nemo boso que kiti place ou bioza place on va sentir que il y a une femme et non que aux ala ce qui ndenge nini moko boye on se laisser aller au biomitika non moi si c'est une valeur. Voilà, par là, j'ai bien compris. Moi, c'est une valeur. Donc, c'est que moi, de la femme, où ils ont plus parité. Donc, bino, bon, on n'a pas beau se comparer. On a mis le mois de mars, sauf que l'équipe mois de mars, bon, c'est normal. Bah, qu'on bétaille, bah, qu'on humilie devant le gens. Là, tu vois, c'est normal. Non, non, c'est pas normal. Déjà, je dis un grand merci à toi, Dadi Konsevi, moi, na poto, ou à Botamakuna. Je te salue aussi et toute la famille Konsevi. Donc, exacté que ceux qui te commis dans mois de mars, ne bassignon sol. Les lopes comme bon, mois de mars qui est là, na ba tailleur, na ba maison à couture. Plein de filles, plein de mamans, oh bazo kendeka pona mois de mars. Donc toute l'année, azarane na posa kuta otong sali putate. Belé bana ba valise na bango, ezakaka liputo ya le 8 mars ya 2000 boy. Liputo ya 2000 boy. Le lopé ya 2020 kalate ba okende ba olata. Mais c'est pas kaka que non, chaque le 8 mars nde totonga liputa. Non, liputa c'est rien. Nga na fini kika nzoto. Tokoki posi ces missions awa na koti na nga na lati na nga ndenge na linko lata normal. Mais liputa oyo ezaka symbolique nanu tant de choses au kanga liputa talanga non bien ce caméraman na biso ko zonga parti ni no moni libanda à part misapi ya makolo na partie ya maboko je cache tout mais yo tala le 8 mars comment est-ce que les filles comme moi vont s'habiller elles vont s'habiller
très mal au maximum parce que ezala na basi ata moi quelques basi on a yebi yo déjà au se respectaka na yebi ke yo peke pa tailleur lelo ndo lati yango te olata décemment mais ezana bato ebele ba olata mabe bato ebele ba mona ka liputa journée de la femme non ezaka pour la journée de la femme te moi si il faut zaka na liputa moi si epé ça ka valeur nde na lati bo échanger beauté nanga donc na olata nde mususu e bimsa beauté nanga mususu donc liputa ezaka raté pour na to lata la journée de la femme le 8 mars non c'est pour toute l'année ou bien tout le jour que tu veux ce que ça bon et on somba liputa ata par semaine on lati yango 2 ou 3 fois j'ai ma grande sœur Rita Pambi alata liputa chaque jour lelo kanda baby alata tout le jour liputa tout le jour liputa donc voilà. Et bien, tout ça, parce que baby Angela la Barbie trop sexy, baby Angela do fille moro bondia soit dans le soutien bolimi sanga, bah monyo aussi que non à part ça, vraiment une femme africaine très bien habillée hein. Déjà je na bon sa place wana, c'est pas que na soana na soutien parce que il y a plusieurs personnes autant na ça que bémission bah sanga pourquoi c'est pas que naza ujana. C'est pas que naza bongo mais ngai na tika ki na makamorola c'est pas que na tika ki on peut lelo na lataka mais deux fois nazara mutu na koka étouffement makasité na lingala latana chemise na ngala latana singlet et tika nga parce que na koka étouffement te mais c'est pas que tangu kaka phénomène ou jane bandi nde Barbie a bandi na sa émission na ba muna avant que tout ba banda ba phénomène ou jana non c'est pas ça que na kota na soana na soutien non j'ai des soutiens je mets aussi des soutiens mais moi je le mets pas pour une mauvaise intention et puis tant na sala ka émission na le kana lobak je le mets pas pour séduire les hommes d'autrui je le mets pas pour que basi na bango ba finganga je le mets pas pour arracher leurs hommes mais je le mets parce que c'est mon style parce que j'aime mettre ça parce que j'aime pas mettre le soutien à tout moment dadi kunse vieille biton non lobabo et non tant on a la tarango c'est pas que je suis facile à tout le monde où je me laisse faire mutumo ako benganga boye na sala ke mission moko jemima na bande kolobela na koma ki mama ba ujana il y a un monsieur qui me suit Sami ndeko nanga pekaka ya bandundu azana Londres que je sali y intention na o ya bengela nga na téléphone ezalaki que naza mama ya ba ujana donc c'est ma vie mais non ezaki rolo na incarnaki na minute wana nandima que je suis une maman de ujana parce que c'était à la mode c'était une actualité et tout mais c'est pas ce que moi je fais et puis nazongi c'est tout droit to koma très bien bisinga loko kute bengi sanga yo na téléphone c'était une idée moroboé na monango même en live par vidéo mais vu que na ya et pas na yo na monioza un peu calé directement je comprends que c'est pas ce que tu es donc oh la qui sibiso na télé c'est pas en réalité ce n'est pas en réalité ce que tu es donc voilà. Voilà donc je crois que cette émission fait plaisir à Ado Senga Maître Sengi depuis la Suisse, hein, 1m95. Voilà très bien dit. Angela, te voir comme ça, une femme de caractère, une femme très belle, très jolie. Merci. Ça t'est arrivé aussi na parcours n'a pas vie ba décevoir yo na mobali? Oui, déjà mbalebele. Oui. Na ba cause ni impolitesse, infidèle. Impolitesse, infidélité pété mais les anango surtout ben tant non le bébé peut-être batunsu ba le baké belé c'est que na sala ba relation na batu tellement est belé mais déjà ce qui nazana X na moni au départ na X ça ne marche pas je vais arrêter na X wana na continuer je vais arrêter mais ce na moni que ça marche na ko continuer mais si ça ne marche pas na lobake moi on est à déception déjà ceux qui ngana lingi boye yo lingi bongote na otika maman Christine Kunsevi en direct de Paris je te salue ma maman chérie donc na otika directement voilà mibali ka ya biso ya poto ba escroc ou alors ya Kinshasa et belé et tombera mingi ya bato libanda parce que tozara de bato to lekara tout le temps to passera tout le temps message na biso to lekara tout le temps na monde et comme pas si pona osala vraiment trop lié na bato kin awa ndetu yona ce total répertoire non c'est plus Belgique et ceux qui voient mais awa au monde on liste les amuki donc ba déception là excusez-moi et ya kaming na bato libanda
na ute ko dernièrement yo mo yebi makamndenge lekaki na internet tozaki na mwa dispute et tout, mais j'aimerais plus en parler parce que ezalaka propreté une fois que eloko eleki donc katina livre wana ozwi vraiment tumbi to changer histoire, mais déception ezalaka trop surtout na monde na biso ya boye parce que amsungai na kozala na yebi na ngai te que kunsevi ayebani na Jemima, mais kunsevi eli su komona ngai msu na chaîne mo bo apprécier nga pe na komo boaka dadi kunsevi Golden Boy na kati ya Paris zokande yo na yeboza mwasi na mobali nga na yebi na nga pete nga pe na komo boaka e bandi odoki so mututi neni barbia ko bando boaka garçon wana et ça nini e créer flamme msu nga pe na boaka ye na lingi ye to lingani même moi na yebi te ke bino mbale bo lingani tu vois ezamo ba confusion belé après bongo lobanini. Déception. Quand tu expliques ça, c'est que tu as eu des antécédents déjà na concert moi par rapport à mobile mon capoto. Je peux pas nier parce que le genre batal rabi sur internet balingamo bo solo tant oko ça diminue aussi, donc oui tu le sais aussi et il y a d'autres confrères et consoeurs autour zarazarana bango na base pe bayebi, mais c'est vraiment une sœur à moi donc to solo laka parce que mobile a sangsa bino on les aki nango buzo ba en tout cas to solo la na biso très bien to solo la. Voilà, merci beaucoup. Donc on continue toujours le kaka moi si na ba makambo akutana nango comme ba déception makambo akutana dans la vie yango de to meka peu to betango mais le lobe moi si aza victime à viol, moi si aza victime à injustice tozo mona ngo na ba famille surtout kemingi mingi par rapport ya ba artiste comédien na biso o ba do kotika biso sito nza bazo benga bango tozo exemple ya pululu moi c'est auté kokufa après kaka jour moko le lendemain ba bengani moi si na lelo to moni dadi Kambala bakundi et vendredi samedi le dimanche ba bengali maman Gisèle na biloko tu na bana soit disant selon coutume na bango bala lisaye na katikati de kwa mobali moko na coin de kwa mobali musu na coin makamba mona na butu ebse bango na tongo maintenant tout ce qu'on a moi de la femme te que moi si makamba bongo ko sala na moi si bilo ba de quoi basi ba seme ki mais ko traitant na moi ça de quoi est-ce que ça kitoko makamba bongo de Jésus kitoko te na yoka ki ango pe pas mutu et puis yo pe on diro betelenga mo lo roman bongo na WhatsApp et puis lelo oui ko éclaircir les sous donc eza malamu te ko cha bango nono oche mwasi na katikati ndekwa mobali mopandi ndekwa mwasi pona nini coutume wana nyonso tobuka ngo na nzela ba prière je sais pas prière ba tuto ba ganga na ke lo sambo na ke ko sambela ezaka pona nini ezaka pona to lunga na ba coutume wana ba coutume oui c'est vrai ezala ngo bilora bokoko mais ezaka ka te to continuer ko kota na coutume ya ko linga malakati ya coutume non là c'est pas bien et puis moi de la femme moi si wana obache libanda azaki moi si andeko na bango moi si leki pe ya na bango ba mususu leki ba mususu ya tant bache na bana libanda c'est pour que bakende wapi et puis mbongo ba pesi na gouvernement na ebité pas maman bien et pas maman Denise la première dame bache na compte bloqué oh mona wapi mbonga matanga bocha na compte bloqué wana zaki moyibi et puis na landa qui a une actrice excusez-moi alobaki mbongo wana soki bosombele nga tabana ya dadi atandambo mabele te to rubandole la peine famille na yeba to ba okufa parce que mbongo wana eza ya mutoki ya dadi o ya sepele saki batu asekisaki batu ba yoki mababi ba cotiser pona elela dadi kolela dadi déjà so bosombeli ba ne lupango eza de kolela e ko pese merci na ya sala skoto mbango bache libanda bache mwasi bache bana libanda po bakende wapi donc ezelo moko a passer ezelo moko ya ko applaudir en tout cas bato ba continuer ko sa biloko bon biso soto okufa mutotika la libanga na mokilo azate dadi wana keto ebete ke dadi okende pululu ya ke très jeune dadi pas ke très jeune to moni pe lisusu chroniqueuse pardon consoeur na biso Camon Lopez yé pas kei donc vie autozo vivre eza nzambe parce que ce nzamba lobi a fini yo boy a ebeti directement kei donc batika ko sala babiloko wana eza malamu te lo monga na lobaka na famille na bi que ba famille ya dadi mususu mususu pe ba koza na poto bien ba camarade na bango baza na poto ah bon ouais parce que dans cette émission il faut qu'il déconne moi benga a comme clasher sur nga je me suis dit voilà a clasher sur yo pas ça les loté parce que ba yibi ndembongo ngelo nga na loba na famille ya dadi o nyoso kolanda eza ba camarade moko ya dadi ya proche famille ya dadi
botikelo bozo sala wana eza mabe mbongo mowei biloko ya mowei baliaka na bongo te en plus bozala tana bana me bokotya bango libanda te po bakende wapi donc pasi eza kaka na minute bazolela bana bana place ovanda te so bazalaki ata na place ça va mais bobenga na bango c'est grave dadi lamuka te papa Mowe ipe a moi tomboka lamuka landa bango bozo benga kaka mo dadi lamuka seke akopema na kimia te parce que mpuso ka dadi lamuka lelo soki ba pesi attendez tiyobo soki to moni ata bana na bana dadi to che bango micro bien to che ba moi si micro oyoka ke ba olela ba tutu ba senga pe ba numéro na bango po ba aider bango ba olela pourquoi parce que papa na bango azaki artiste ba kundie na ba honneur ndeti ba to ba lo ba honneur mais wana oza honneur te bazula ki dadi ya ba bébé pona nini mbongo bache na compte est-ce qu'il est normal maman Olive soki alobia et d'attendre le boko ezate pona enrichir famille eza pona azolela muto akufi maman Denise même voir même aussi biloko tout maman ya ki nango po balia beno ke ne pas ya leki ya dadi komoni nanu tout est d'accord pas naï ma pesi Gisèle ça qui m'a quoi loso ça qui m'a quoi c'est moi ba tomate mikie tabakuta zuite ntabazuite bango bazu 7 ntabango ba gérer monsieur ke na banda basalela ngo ferme bosalela bataba ferme bozwa ba masangu wana bolia bosala nyonso mais jugement ya nzambe ezali parce que bana dadi ba olela tisiko bana wana bazwi innovation ya kokota studio ba yembela papa na bango et puis bino toyeba kutu Gisèle ngo so olobi Gisèle leki na yesoki nanu toyeba ka ete toyebi nanu ngo te kaka lelo yano yo kufa est-ce que yo tourna ta na pièce moko lo bata ozaleki ya dadi tourna ta to monelo ngino non dadi amona ki passe ya okende ba tournage msuna nzala ke ko tourner ba film msu ba futa bango après 2 semaines après 1 mois lelo yo akufi ba honorer yo bimi leki nanu c'est leki soki ya dadi c'est pas une bonne chose oza mwasi okobala okozape na ndako no libala na bana na obo lelo so yo kufi ba che bano libando sepela tala reloko wana tango olingo sala ngo tala siko ngape so na zaki te balinga basala bana nga boye nga na mona pasi donc c'est pas bien. Mais souvent aussi on dit que tant on a ndako libala mobala za et ko za pe comportement pas Gisèle zaki mabe yango ba moni ke mama ye mobala no sa kufito boy ola subizali no kende na bana soki obenga na mwasi bobenga na ete na niveau ndeti babenga ni est-ce que ba pesi montu t'es sûr que ba pesi mbongo non mbongo ya le mbongo siko c'est que ba pesi obo sac wana ba oliango toute l'année ou bien toute la vie mais sinon soki ba pesi ki bango ata chance ya rozomonda mbongo wana ba sombeli bango mo place ba vandi ba pesi mama e ba sac eze belé zomi balé chali banda teka zo taba soko keteka na Mariano mbongo wana oluki ata saka makalo bandi pona na yebi maman Olive pesa na saka makala apesa kuba camion ya kana ya ba pondu donc maman tolo baka ke no ba comédien ba kufara pona ba famille na bango irenyaka tolo ba bongo parce que donc tolo ba ke dadi mort ya liwa dadi total on peut bien la famille na e po ba lingaki ba mona ke pululu ndenge azaki akei na liwa na yene ba lelaki bien et pas na gouverneur na gouvernement et pas maman Olive et pas maman Denise o aza première dame babi to l'exape dadi pour te profiter penango mais c'est pas bien et ça vraiment elo moko ya ko applaudir tezelo kwa mawa donc ba sala rabilo kwa bongo e bakel liwe za pona biso nyonso. Voilà donc tout là tout autour de la femme parce que Gisèle c'est une femme surtout d'autres télémélango plus parce que tout le monde a déjà injustice ndenge ni do kendela et puis na moment où le belabino azé pas belle vie où il y a comédienne ayambi bango na bana mais belle vie pe ana famille belle vie pe ana ba charge na ya ngo to mituna est-ce que belle vie ko boko la Gisèle na bana wana tout c'est ça le belle vie ce qu'a sali bon je peux dire que belle vie a sali bonne foi na ye na kolo ba sali no moins un pas au lieu que ba vanda na se ya bambula bona ba moyi boyi libanda azui bango nano mais bato nyonso balingaki dadi wana photo pesa ka message wana chaque fois bato ya mbongo ya makasi na mokili bazali ezali banda ezana Congo tout le monde ba Eric Mandala lelo tozo kama ba soupçon ke ba bis ezana nzela so eza ye ou pas mais mokili lo ba kaka tout le monde ba Abed Achou ba kokipe otala ke petit wana attaque na tangu o biso to ye toza ba grand mécène toza ba tambongo mais ya zaï déjà souffrant à ça à sepelisi biso te mais totali ba vidéo akala tout le monde ke dadi abandé ko sexa batu ba kokipe ko aider bango ole ka ba ida kaka ba musicien de ba bonga bo pesa ka ba mbongo pa bato de ba bonga po yembeli o pesa 15 000 20 000 bota la famille a dadi ba ko ipo sunga belle vie a sali un pas mais ba tout so pe ba ko yo ka message ba ko ipo ko aider ba bengi na numéro ya belle vie ba o mona bango et puis ba sungi bango donc voilà merci beaucoup
pendant tout au long de mois de mars, il faut dire, Angela est qu'une femme. Et là, nous allons prévoir, il y a que ça là par rapport à Misso. Parce que tout ça, presque, on peut aussi se réunir et que bassi. Comme ça, le comme mon robot est repoussé, parce que non, maman, tous les deux, maman, va tirer ce cas. Parce que, mon a toujours que non, binomo bozaka na bolingote, nous à la cale, en tant qu'événement, tout le monde n'a pas Evelyne. Et belé, moussous, bandol, bantene Evelyne, n'attend matanga, parce que, baby, que moi, bon, on me compte, comme wana, organisation, tout ça. Mais qu'est-ce que Angela peut prévenir par rapport à moi? Opposé à moi, moulay, toi, non, sur les 5. Pendant 6 mois aussi, peut-être que moi aussi, à cause ça, il y a 5 ça sur la chroniqueuse. En tout cas, on a la bonne idée que tout sangana avant le 8, parce que le 8 mars est tombé un dimanche, toko sangana pe samedi encore comme ba chroniqueuse et belé de bazar to na mi chapé na kati ba rankine ya makasi. Oui, mutu mususu amso akiparaote abeta ko kakipa, mais yosko blingela déjà il y a l'axanine on sollicité na niati pe rouge. On ba système a dadi conseil Golden Boy na poto donc na Paris plutôt il est gêné on a niaté là batu ba rouge donc et le moto ko ça la wa bilo na wa ba terme na au calme toujours Golden Boy donc toko lo ba que samedi to sangani biso nyonso toko zango pe biso mibale to bimba tête nango to bengani biso nyonso ba fille comme garçon na ba caméraman na biso parce que bango batu ba filmera biso bango batu ba bongisara biso que batu ba la minute so le ba biso mutu na se marolikolo ezara ye mais tant que a osala biso bien donc bango pe baza parmi to sangani ba aider biso parce que moi si azala ye moroté moi si azala toujours liboko accompagné na mobali yangwana balobaka derrière un grand homme il y a une grande femme donc vu que ça le 8 mars c'est la journée na biso ba maman le dimanche et la journée na biso samedi to sali moi et le roman boye to yokani ba maman to za combien boye dimanche to vandi to tali et le koni ezo marché te na monde ya presse en ligne et le roni ne marchaka te et le roni ne marchaka yona yebo et le roni ni bowela ce que ata ba lobango sur place te pour ba sa ba mine ba to mine na bazali OK non ngana vana ngana je mate pour ani non ça mais biso Tomi Kiti, c'est parce que tant biso Tomi Kiti ça il y a mon quoi vimi mais pas nzamba ai lo côté mais na miso moko ya moni ka mi moni danger mais pas nzambe pour muto aleki o biso to sala que to bima bolamu a sepele za nzambe pour nga ko sa bolamu yo sepela moko sepela na minute après lobby na salelo mabe o yina nonga mais nzambe jamais nzambe alimbisa ko salima be siko alimbiso seconde donc aolemba olimbiso te yo mokaka omikitisa repana donc to ko sala moi et le romo boye o eko za pe bien to vandi to ke quelque part on boit on mange total elo nini photo sala to za rapé nde to za boye na presse en ligne est-ce que to za vraiment ta na caisse oche ngo ibandela non panani donc ndeka oche wana lelo so likama matanga biso na presse en ligne parce que o akufa keza Camon Lopez abandé un mot ko sala moi be mission na presse en ligne mais pas trop elle était plus à la télé et maintenant lelo so ki moko na biso nzamba bengie to chaka to banda tambusaka boy pona to ebike maman Olive ou maman Denise bazali mais c'est bazape batu ba obate baza batu o lobby bakokipo okweya na souhaita ngote mais baza batu o baza pema o nzamba pesa biso yango pe bango banango donc il faut tous à l'organisation to lukata chaque samedi ou chaque fin de semaine to chembongo boye mbongo wana to simi c'est pas mututé to chaka on a compte lelo ce problème ko ka ya matanga te lobi poko ko bala lobi nga ko bala bino boya na nini ba confrère pe ba consoeur nanga boya ne lote zaka mutu samba moto bi Angela bala msusu na moi bo cotisation e bandi wana siko mabe parce que entreprise na biso eza oyo musala na biso eza oyo lelo to mona na ba DGI na ba entreprise ebele na ba mois de la femme tu vas voir ndenge ba mama bango mo ba oningisa na ba bureau na bango et pourquoi pas biso na presse en ligne donc biso comment on va au micro donc eza musala to salaka mais pour d'abord que non et ça il faut avoir une association de femmes femmes de médias, femmes en ligne. Vu qu'on n'a pas cette association, on n'a pas quelqu'un qui est au-dessus ou bien de liboso na biso nyonso, il faut siko nengo peside oyo eza bientôt téléma. Moi ça fait 4 ou 5 mois je travaille pas, tu le sais, na travail soute na kataki mais d'ici là, une fois que na zongi, il faut vraiment tout ça la makamba. On va te poser un problème na chaîne où on travailler.
Ce n'est même pas ça parce que dernièrement boss Angouana a komelenga boss nanga plutôt excusez-moi koloba boss Angouana oui boss nanga Congo Lipanda Jimmy a choqué ngambe ya Paris a komela kingai to solo cannabis bien et puis Lionel peut dans un problème n'était parce qu'azaki cameraman nanga mais place batubaza basani eza lokola mutoso kwa basani nyose tout anaka luto ko tout asani et tout ana misupe panzanaka toko silikana mais ezate que to kata riban to kata kindeko wana non to silikana ki parce que il y avait un petit problème mais déjà mais le problème c'était quoi en fait problème en ezalaki nini ezalaki que ngai na Lionel to banda koyokana vraiment te et comment qu'à un moment yesoka lobby nga pe na lobby Lionel a muta show nga na muta show siko na biso mibale muta okita azaki te ye soki likambo akia leke pa boss nga pe so likambo na ke na leke pa boss maintenant entre nous il y avait pas un chef azai chef na nga te nga pe na azai chef na été cordon na site wana azaki te jusque là boss a tient encore doté yango saliki il y avait un totalement désordre moro na habité sur la rôle bandeni vu que Simba quitté nenga na se retiraki boss a yebisa nga kena zonga menga mona ke na ba engagement na ngape na zaki no bandede ya ko boiter na bité na tika na vanda maintenant na vandi 4 ou 5 mois yango c'est trop je veux maintenant reprendre mon travail parce que yangonde salaranga yangonde et sombelanga kabelo et sombelanga lamba yangonde sombelanga ba téléphone yangonde sala que nazala pe bien mais par rapport à ya songu.com na yokaka que no babino Angela so ba bebana na koto na boulot parce que ce ka pesio a sombelo mo matina akimwe mso mimi na restaurant lesio après tant ngotuna de kutungani na bokola ba ngani na kipa ba ngani na saila ba moi m'as-tu vu et le kwana na yokaki yango epa ka batuka ande to solola so na biso parce que muto aka muto ka muto olobaki Angela lobaki boka ye muto oyi awano na ebisio nini banani bayaka muna yaka Shadraka yaka comment nani fiango na bosani komone ambinga boy ayak pe déjà ko sa émission na ngai ya ba garçon bayaka j'appelle personne baza ba minanga baza ba confrère nanga ya musala ba sœur nanga ya musala mais soki réellement ngana lobara bongo na sûr que muna oyebi bien muna na biso nda azara nga kata contact nanga lobi to solo na zini na muna na nga na rejoindre ba en place bazaki mais na zoki sous-tente na kenda ité donc mutu moko te a okata makona nga na bandal et puis bilobela wana eza bilobela ya mutu alobaki yango un jour to vanda na yobo te na yokutu te to vanda na bato yango o mona ke mutu on pa solisanga bia linga ka aboma nga parce que ayebi que non so ipendenge nini balinga ka baboma mutu ebite na mokilo balinga te mutu azala bien po so mutu ou bien osenginge loko ya musuna obike na ngote omoni yango ka grave ou bien osilikelinga osali nini parce que ngana bato musuto osilika na pona likambo ya osenga ngai osenga na obike na ngote mais na mbongo na sac na ngana obi na pesa ngana c'est yo tu es libre de donner ou pas si compris na boyi ale na boyi na ngape makampe o tourner na obi na pema c'est que comme na bon na nango esila na après na zonga na ndima kango bon après ba ki loba o fallait baloba mais moi ça me choque pas je n'ai pas à demander pardon à qui que ce soit je demande pas pardon ni à qui ni à nani non personne mais nazaka onga naza bato ba ozananga bien pe na ozana bango bien bato ba ozananga mabe na ozana bango pe kaka kakipa voilà Angela championne à Moussinjo, s'il faut que comment tu peux t'expliquer par rapport à ça? C'est bien. Et c'est qui c'est fort parce que eza eloko na on a détesté on m'a cassé na linga on honte na linga on honte na linga on honte et puis na ce qui m'a cassé po na li solo to ute ko beta to beta kalaming ta mais oza muto otuna nga lisuma rambo te parce que to vanda na yo jemima to vanda na yo mo batante to zo na base et tout bon so lingo tuna ba question na tuna muna parce que muna azana na eloko donc comment est-ce que je peux dire muna tambola na ngate mais to ayebinga ba parcours est belé na muna artiste quand muto ba lox wana mukusa yebinga tuna muna tuna BCBG parce que to bandaka 2 et 3 wana après BCBG tant que commencer na site ni ba ça moi boy na muna to commence ko na muna tuna 2 personnes wana ba yebiso qui comment est-ce qu'Angela vit
na lingango non te yo yebi solo tango ekomaka oyebi comment est-ce que ça langa trouble monda na mutu et puis toi na écoute obeto li solo directement toi ou l'exinga photo on star na biso on a ada Marie Star ya ba chroniqueuse donc ya so alingi ko to alingi à tout donc voilà un peu mais siko à part ce qui moi li solo wana ya buzoba wana qui encore oyo le kana caméra là vraiment je dis je suis sérieuse oya zali oya yebi que azana quand on rentre nanga ya ko bombana non sepela benga numéro Jemima yambaye après soyo yambiye obenga babi ozapi na yambo lisutala mutete non lelango mabe non lelango vraiment fort mutuloko akisi mutuloko avienjora ake koloba bien nanga e pa boss moko et puis boss wana asunganga na mbongo et ajeta ko sala ngo pa butobelete ça qui ba émission au clash sur vienjora par rapport à $10 oyebi siko émission ne sala nini et yo kate on émission ne sala on après émission na et ana ceux qui 3 ou 4 personnes ba benga venjora je sais pas si na cause na audio wana na téléphone na ngana chango ba yebisa venjora que démarrer Angela petite wana ndeni akoloba bo venjora seka mabe nana ba voice wana je sais pas si na zanango awa tolo bakaka ti na zo voice wana venjora ako démarrer ngate banda lelo ti lobi venjora a sœur na nga ya lelo te muna yebi très bien vieux ou bien ça non bon vieux parce que c'est sa vie elle fait sa vie c'est à comme na star américaine on a une vie privée na ye mais na normal boy ako démarrer nga au grand jamais qui sinjora lelo ti lobi c'est pas que je suis sa copine de bato lobaka parce que ya moko muna atinda ngobenga no mobali no na venjora ako démarrer nga jamais sa copine yandeli ya mosta mobali parce que c'est akoma mobali na ba vie nenda salra mais venjora ako démarrer nga te bato nyonso balinga ke venjora de ako démarrer nga jamais siko nga na sala ki bongo pona azana voice mo atindela nga pesa nga kana nga biseze na osalo elo moko osepe na ngote ne na saki bon aseka na voice atina ngabi ke Angela na akuna nyona nga $10 te ngande fona devoir ye $10 tu imagines mais na balola ngo siko ye je te jure na so you ne faut pas $10 mais skolo lobi ke likola $10 ndesala oui na balola ngo sikoyo po sale siko bongo po na internet ka ba yo po defa $10 na saki en bongo aseka ma zuwa ki bombanda te ki bombanda neni ngana ebi basi ngela yo mwasi ebi basi venjorat tozala na ye a présenter nga ba copine na ye jamais je peux faire ça jamais parce que et ape vi na ngate donc ngana za na monde wana te nga monde na ngeza mobali mwana mobali et a été deux sexe moi mobali ya moté on vient nga limbisa nga venjora donc ki mobali na vraie identité ne ka la lesbienne oh venjora lesbienne so bo yebite o bien on lelo venjora lesbienne o santa ta ko tambola te ko loba na tout o yeba te si mobali na oh venjora vraie lesbienne apena ba mbasi mininga ni basi me mbasi na oui na yebi o ser na nga na kenda ya mona ke otika ye to kepe studio to sali pe babla yo mona de venjora so la tindenga la tibo abima mabe o bien mama be ala c'est plus kilote basket nini t-shirt na ndenga chara ba boucle d'oreille ni wana et puis forme na déjà za de chance ka mi kenda de na monde wana parce que la forme de la lokwa ki mobalicité momba mais simba et ça va bien. Voilà, comme vraiment que je suis un point haut par rapport à des bottes qu'on bêta un aîné, donc un aîné, non bien conforté un aîné, nature collé la poteau. Alors ça fait que non des bêta qui a un peu de téléphone téléphone à mon tour là secret à mon tour. À quoi on appelle photo mon moi sinaye, à quoi s'appelle le mon moi sinaye. Inquiétude comique wana parce que mutu moko dans le téléphone na ye so ba bengi bazo yambango ado akangite aosala ka numéro wana pour que alukani a déstabiliser et puis actuellement c'est fallu pour pas mettre concert na poto mais pourquoi ko beta nati le collé oza yana biso ya non mais ba beti nati le collé parce que nati déjà quand tu vois Fally tu vois nati na sens ni nati azara déjà parmi en tant que journaliste azara parmi bureau à Fally ezana kina to ba sala bémission azara toujours ezana ba concert azara toujours na Fally déjà ba combattre ba kana de concert beta est-ce que ba moni oboso bazo papa edi ba diata ba ngapa ba boxer vena ngai kena kimemba kena kina tande ba ken merci kena kimi parce que nati kimbinga na ochanga ta na kina yo kena ona poto bokechu
amona yo botana bokecho mona atamba bona ba bido amaido ba ke tumba siko yo mutu obima na ka gank yango na ba beta ke za bate mais et ça lika bien parce que a beta mi pona artiste na ye na Congo a beta mi pona non na sepeli pas ciné ba beti été mais na moni yango abimi lokwa na benga ata 1 euro ya maramba fali o aza tabasé oui à côté na histoire il y a Bercy il y a Fali il y a 2020 ba betaki j'étais tabasé tout to komanda komangata je suis Nati Lokole ba che photo a Fali na c'est oui Fali il faut a sungaye ata na ba soin na yebi que déjà au salango wala wa mobutu au salango donc tembesili ya batu tout tembesili parce que au beti batu wanzimete ke au beta est-ce que tu sais que non ko beta concert ya Fali pour pas ebongisi nango le côté en or et baby sinde sous makamu congolais moko to beta sous concert ebele em sous botala o baza ba combattant ba yo finga to ba combattant na boy na ngai poto na ya siko na nte so nda basungi na ya mais naza nga problème ba musicien tenga na lo balanga karake ndeti bango baloba ke beta te pona mboka eza na pasi na beni bato bazo kufa bazo violer bato corolla nini wana o coronavirus so eza na Chine ezo kende so wapi na occupé so pe na France so ki wapi so ki na Paris déjà côté na Belgique donc ezo boma donc nazo loba nanga te ke Fali asala ki yango pona so pe nini mais Fali baboya ka beta ye moko aza na ye mobutu tembesili ya bato asani ubongana koloba na mutu Fali abeta te kutu bato bele ba yebisi abeta te mabeti siko biso to lobate donc biso to ba dégâts ba voiture ba bi osoki bokechu est-ce que c'est na yoki na préfecture ndem te zongsa donc eza lokwa commissaire ya commune bato baza pour Fali ba komia bokechu zwi ngambu parce que oko zongsa ba voiture ba teziki mais oui bokechu na mbongo bokechu na loko bokechu na mbongo te on a quitté pas monde c'était bokechu na mbongo bino ka bino bokenda ko filmer yango bokiro filmer na ndako bato ya Evelyne Kamo Lopez paix à son âme obata ba filmer toilette mais zaka na kata lupango ndetu yo ye msupo le kana téléphone ko filmer ya biso mais OK kuna okuta karo na kata ndaku na sima karo na ndaku karo kuna pe karo da ba douche olingini to filmer déjà tenga lobby na ngaka parce que bino boza compliqué roya boyem suma caméra mo tinda ke na sima donc compliqué quoi pour jour Angela banda chamu mo la batu nyos tonne ba ba couleur bo mo la ba mo couleur caméra cachée zwa donc yango wana quoi ngana loba que ko beta Nati Lokole eza abimi et sali bien parce que nanani ya Fali ba abeta mais eza pasi so ba bukaki ou bien ba tobola ke lisu bien akoma ki infirme ngeza pasi muto aza na téléphone na Nati olingi nini olingo sani olingo publier so olingo publier eza déjà la mode publier pour toloba suni déjà na ba frère na ba pasteur na ba oza publier bon ça mutu simple le roi Nati Lokole et ça ni il y a papier un homme marié ba sambuse na miso ba simple dans le sens que azana titre qui pastoral te azana titre ya moyembi te ya chantre te azana ka un simple mutu asala ba émission na aza journaliste donc voilà mais ba sala ki papi mboma abala kite ba sala ekutu lelo quelque temps tout le monde ba libala pe moi si kano famille bien donc c'est le roman que non ezana ngo kisi njora lobara ekosila raté Fali kutu artiste mutu munena lobby katata mutu mais pardon tinda photo dadi kunsevi babi katata mutu golden boy na kati ya Paris yo deuxième fois yo tinda bongo donc sous deuxième version non jamais wana oyebi bien que Papa Martin Songolo na kati ya Paris na che point d'interrogation to changer parce que ils a problème tout cannabis na kati ka oui na comme na msona suka comment est-ce que la femme a se comporter na ndaku lelo parce que basi msusu tema ya bimala tongo 8h déjà fa ka azana bureau baba pe fa na bureau moi c'est zaka kozala propre na nzoto te moi c'est za pe place au vandaka moi c'est zaka kozala propre ya kolata te za déjà place pe au lalaka donc il faut kozala propre na nzoto une femme doit être propre sa bouche ses yeux mi soupé za salité oui bien ses yeux donc tout ce qui est nanzoto na faut sa propre ses ongles tout prendre soin d'abord de lui d'abord d'elle-même plutôt et puis au kotindaku occuper mobali non za propre parce que ngasio na propreté ngasio na propre ne la qualité ndengolo oh non mais je sais eza ba mamé belé na poto wana mibali na ba yaka ba yaka pona plus ba chroniqueuse c'est pourquoi et puis ba sala mabe na lobika ba chroniqueuse te ba yaka bala na Congo pourquoi yo kuna na poto OK musala emso OK kayo longwe 6h oyozonga 18h
7h, tu ozo qui peine au beti wakaki pa et pas mobali. Mettons yo la muka 6h wana, emso mobali la muka 5h, ni nezanga la muka 5h wana, au bongisi ya papa, o che papa lelo la ta cravate, comme toi en hiver, t'as la manteau na zula que ya noir, et ça la bien. Mais quand tu laisses tout ça, mobali azo mona ke azo non, bison soto lukambongo, il y a pas de problème hein. Tant au côté na katanda kwana, au côté na titre to ya lukambongo hein, au côté na titre comme une femme de la maison. Et le lot mobile lobby, moi je dois travailler, ma femme aussi doit travailler pour na to nourrir, to za bien, ba facture ya ka kili ya poto, elle roi biso ate, moi ba 20 000 ba nini kune échelon. Mais non, pour et ça la biso poité, dadi conseil avec na kayuna ye, tant wa kenara azonga, ah wana boss na kata Paris. Wana boss na kata Paris, j'étais golden boy. Donc na maman Christine Koussevi, moi c'est à poto ya tongo, maman mbongo ye wana. Donc tant ozo bima ba wana na tongo, oyebi ke wana mobali. Zwa so mobali na yo. Zwa so ya bana na yo et puis tu sors. So ke na msala 6h, tu te réveilles à 5h. Et ça ni. Po poto de ba mesana ba wana, biso ande to ke na ba msala ba 7h. Mais tant ola mka ba wana, amona ke ozana amour wana me musala pe ezo benga yo. Tant de jour sala bongo ata ye Congo a ozana ko banga te a papa na mobali na ke Congo na yebi ke azane na biloko na te mobali a ne ka mobali. Mais faut toujours prendre soin de son mari et belé bazo ki maman parce que ba oye ba soin ko zo ya mobalité. En tout cas conseil mon en pesa ba maman bozo ra soin mibali na bino pona ba talaka misika te ba ya kapela na Afrique te ko luka ba chroniqueuse ma bende on est puis biso ba chroniqueuse tant oyebi que mutu mo rapoto yekin aza marié ou bien même pas a marié mazana bana na mwasi kula parce que plus c'est abala taper ba alliance te na mona kuneza lango yaka to vanda te kuna na mona plus c'est abaya ka to vanda plus ebelé plupart ils arrivent à to vanda to botika to boko la bana et puis tant aussi comme mon bala zo ya bon na Congo yo aux chroniqueuses au solo lina ye ayebiso bon tu peux pas laisser il faut qu'on s'accrocher et puis qu'on s'accrocher wana zalata ndambo ke nango de 7e vitesse donc ata zongi poto benga ke ba 2 heures o benga ke ba minute mais mobile na biso mobile na bino bien sûr papa moni ba makaboluka siko tango ke kuno bebisi libala et comme ba chroniqueuse obo basi na ba comme finga biso ba comme boka ba maladie poso total pe ba maladie belé zokota na monde ya presse a ezaka mobile ya mutu aizwa ki mobile fio abwaki le mobile ya mutu compliqué c'est compliqué. Voilà, merci beaucoup Angela, c'était un plaisir. Il y a aux annonces sur ce plateau, tout comme vraiment Nasuka dernier mot par rapport à cette émission. En tout cas, dernier mot nangeza kaka pour la journée de la femme. En tout cas, na tombeli journée oyo et là muna ba mama nyonso ya mokili, ya ba mama nyonso ya monde entier, ya ba mama ba botingai, mama Pambi na tombeli yo journée et là ya mois de la femme le 8 mars. Déjà tant on te côté mars déjà ti to comme le 8 ti na suka ya moi ezaka moi na biso ezaka ya ba pan na ba pan peto tika ba pan te nani mois de la femme ya kitoko na maman nanga o abotanga yo aboti on a boka ki liboso za grande sœur à maman nanga ene na bango mais oyo ya abimisinga na mokili mama Vicky na minute za na bureau Kamboko journée de femmes, il y a bien pour Nayo, Maman Rita Pambi, Jeanne Pambi na Paris, na Tombelipe, le 8 mars c'est là mon Patricia Kitoko pour Abalapé déjà, Julie Kitoko Abalapé déjà, et puis na bandeko nyonso na ba on a tanto balingangai ba journée malam parce que na bien sur le 8 mars, j'aurais pas cette occasion, il y a aussi l'émission parce que on a trop en l'air, il y a aussi là ba programme autolobi wana po erosalama. En tout cas moi je vais vraiment dans Zalawana pour la Kobeta c'était na basi nyonso balingango balanda émission na ngai. En tout cas ba moi de la femme na bino ya Kitoko moi oyo pa maman changeata. Soko za ki kanda na papa so za ko pesa papa oyo azo sengate. En tout cas ne bandela lelo so lelo les 4 hein. Sur les 5 bandango. Donc le bac poupée Barbie a pesi conseil le 4 hein. Poupée Barbie a pesi conseil na bandango. Bino pe ba papa o bozaki am sou fier sokola ta moi sani. Zoata moi couche longola moi na couche wana papa ça là c'est pour sa maman oui bimisa maman ceux qui bozaka na habitude de benga te ozalaka jebima yelenga boy Barbie yelenga te zala bébé chéri et ça moi bien mon amour
Dadi Kunsevi bengara mama et ça ira bien ba moana papa Martin Songolo na kati à Paris le PDG bengara mama et ça ira bien donc et osala bien bo pesa biso affection na moi oyo parce que ba moi oyo eza moi na biso tout profiter na moi oh mais attention le petite fille moi oyo bo kenete mutu po somelo liputa tu peux pas faire de bêtises parce que eza na ba moment ba fête nde bazeme kotaka malade yaka parce que bon tout azo profiter à petite wana senga liputa je veux donner pour nana profiter na nzoto na attention il faut ko benda matoi bokeba ba parents boza la sévère ce que za la mbongo liputa tu achètes pour tes enfants bano déjà ba koli baza ba majeur bokeba parce que oza apprécier non na ke j'ai mis maso za balé ki abasi sombela bango kolinga te bala tali puto yo sombite parce que oye batena na pesie o sutuka oh non na kena ba copine nga menzo ka kena mobali aki o tomber enceinte kara na ba période ba fête en tout cas conseil na opesa yango wana ba papa bolinga biso lisu makasi na moi oyo moi ça senga ki o $50 ndeti tonton JP so ko pesa ki yarita 50 na moi de la femme au bakisi 100 poisson sombela sombela biso maputa donc voilà mon numéro numéro de contact nanga plus 243 Yaouli Moucheni que je salue aussi en direct de Kinshasa 9 70 47 32 31 plus 243 9 70 47 32 31 je salue toute ma famille et l'artiste Melodita donc beaucoup takara na Instagram naie bo aimer babilo kwa chaka c'est mon petit neveu donc voilà. Voilà, donc merci beaucoup à toi, okay, Angela. Voilà, merci. Donc là, c'était avec la poupée Barbie de la presse congolaise. Il a fallu que tu sois là, Nabasi. Bon, mais ça n'a pas vraiment moi, oh, non, il y a un concert, Nabasi. Question à Yabaka, moi, qui façon la moi aussi. Parce que moi, on a toujours un délire à ça, là, qui tout ça, peine tout. Vraiment qu'on raisonne tant que ma maman ndeni ya s'occuper pe na moi si kota la nga bonati pantalon mais je suis vraiment une femme avec un tête là très très bien faite donc tout cela moi de la femme na ba ki na ko dédicacer kaka ba maman bo supporter nga moi mokie na pesi mbote na maman Léontine Doli depuis la France Karine Tungu depuis encore la France Esther Kalonji balobi maman Angèle Mwanja depuis Allemagne ma maman chérie nga comme balobi banzoya le nzoy de Wera Son maman Angèle Mwanja et puis j'ai mis pardon mamie d'aide depuis l'envers nakati na ngana boka mutu mwa bwa simba bilubu donc po bon mona ngana santé oyo na za bien boye maminga Jeanne donc ye asimbi supu maminga Jeanne mwana wana lamba na bato poto bayebi baya Marie Pambi bayebi ba Jeanne Pambi parce que tant bakenda bazonga poto asala avoir bakoli oye mutalamba donc petite wana lamba bien. Voilà donc là aussi moi j'en profite pour saluer maman Yvette Mbi à la japonaise ma maman chérie balobi et maman Agnès depuis la France vous avez vraiment belé et journée de la femme bonne journée de la femme à maman chérie maman Cathy Djemba Los la maman de Jemima Ibele les groupes de la presse congolaise maman Botanga maman Langa quoi maman Djemba maman Cathy Djemba Los voilà merci beaucoup à mon boss JB Kumaluta le vrai pétrolier de Dallas mutu bolingara Jemima Ibele nga pena nous moi mingi nele nous fort l'œil depuis l'œil derrière la caméra adosenga mettre 5 depuis la sous bina dadi nani dadi Kunsevi mona poto ya tongo golden boy makasi makasi na mama Christine Kunsevi dadi Kunsevi na boki pour Angela asolisa nga za gros bébé mon plaisir voilà tout est bien qui finit bien on se retrouve prochainement et que la paix du Seigneur règne dans votre maison et au revoir sur la mama site ce total mama site c'est 001 donc tous en number 1 mokonza bas il y a 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague télé là sur le biso marambia Victoria télévision Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna ona ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas Toyoka baloba JB Kumaluta le pétrolier a Elbiso Victoria TV donc à luta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV où il y a les boss les patrons JB Kumaluta il y a bino sida bilé la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana
po bolanda bafaire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida bilele na nenga indusa Victoria et certa. Amen. Tchiki